Yeba, Sud Kivu, Nord Kivu, et Zalaki déjà coupé. Dans le territoire à Kaber de l'autre côté, où vous commencez déjà la cité à Minova, puisque la cité à Minova engage déjà la partie à premier territoire qui longe vers Sud Kivu. Nous avons la balabala RN 39, route nationale numéro 39. Ndé Katisake, vous avez déjà la Massissi et vous êtes dans le Nord Kivu. Mokolini Andumba a été pris depuis hier. Et jusqu'à ça, la pourquoi Bitumbezalaki na sasa, vous vous souviendrez place moi no Corneille Nanga Dako Sala Misapi na carte. Azola Kisaki faut couper ses ponts pour la Kobuka ravitaillement. Ceux qui beaucoup tu dans le village. Oh, je suis congolais et c'est l'autre village. Ceux qui ont vu nos village, na biso yango. Kamata yepo biso tobenga ka village. C'est ça qu'on vit na biso. Biso tobenga village. Et pas pour la connecter bango ça pas cité. Plus biso tobenga village, nous c'est mon village. Ah. Yeah. Ceux qui ont lobby kazala kana duna ekoko na ye. Duna e bilangara puisque na mboka ezala simple. Bilangara yo okata kazamba la bino ezala côté. Soki bango bazobeta biso. Soki bango bazo récupérer ba territoire, ba village, ba cité. Jamais okoyoka bazo sala appel au dialogue, appel à la négociation, appel à un accord. Oh, je vais relancer le processus de Luanda. To comprendre ba jeune na bango. Faites le bin à Fachi, yopé aussi au comprenant Bazena. Yambala o loko la tozo beta. To boy dialogue. Biso moko kutute. Yomoko na muloko ministre des affaires étrangères au Lubaki. Oko kende ko solola na mutu oyo armée na ye ezana mabele na biso. Et maintenant, balabala, il y a Nord Sud Kivu, et ça ouvert na Tongoyo, RDC, armée burundaise. Balbandi patrouille mixte Kobanda Sake, il passe par Sasa, Nakolini à Ndumba, jusqu'à vers Minova et les transports. Fixe la population entre le sud et le nord et reprennent à Kate Salinuni. Mais c'est là la victoire, mais presque à Kindoki. Presque à Kachobé, presque à Kingakati, Bakoko article Wanate. C'est faux. Bakoko mandate. Et cela a été fait, la porte-parole. Il y a 34e région militaire, colonel Njike Kaiko Guillaume, avec vidéo à l'appui. Il montre Sasa, il montre Lumba, il montre les tronçons de la route, et a lancé appel à la population. Bon, mais la tête, côté nous sommes déplacés. Vous avez dit, puisque Bango Basala Soupa Bengani va Congolais des sources, Baké Congola va mourir, la Bango va ici Bango, Nakat. Oyebi, Sokoyoki, position américaine, européenne, Babandi, non maintenant, cette guerre, elle ne peut pas être réglée par les armes. Il y a la question humanitaire, la population souffre. Wana Yebake, RDC, a la position de force. Asali ayo bitumbara mobile na ye ekomi tansko abuka ba fruit. Donc il y a des coco politique. Oui. La statue a été faite, maman Martha Zako fondatrice. Très bien. Signature n'est à la carte. Pourquoi ceux qui vont nommer à quel côté là il y a une article parmi ma cofondatrice, la seule survivante est ça. Pendant partie dans mobile na est-ce que yo regarder n'engeni. Il y a pas signature à la carte le quoi mutu abandé l'eau.
Pour que tout le monde ait pour que tout le monde ait idée. Si. Toi, tu as été. Il y a comme il y a idée, il y a sagesse, pour ça, nous qui catholiques. Côté le misère le sous-souté. Très bien. Va tirer à côté les mains, fait à les mains. Toi, tu as à côté les mains. Oyebi, Soko qui position américaine, européenne. Babandi, non maintenant, cette guerre, elle ne peut pas être réglée par les armes. Il y a la question humanitaire, la population souffre. Wana yebake RDC aza na position de force. Soki bango bazobeta biso. Soki bango bazo récupérer ba territoire, ba village, ba cité. Jamais okoyoka bazo sala appel au dialogue, appel à la négociation, appel à un accord. Oh, je vais relancer le processus de Luanda. To comprena ba jeune bango. Faites le bin à Fachi, yopé aussi au comprenant Bazena. Yambala o loko la tozo beta. To boy dialogue. Si c'est. Bisomoko kutute. Yomoko na mloko ministre des Affaires étrangères au Lubaki. Oko kende ko solola na mutu oyo armée na ye ezana mabele na biso soki alingi to solola condition primaire condition majeure condition sine qua non condition prioritaire lombola nanu armée na yo na mabele na presque ko solola tozala na nyongo na yo ya nini to depa yo nini opesilaka tant que ces troupes sont là, s'il ne veut pas partir, Masolo, nous allons lui forcer de partir. Yeba, Sud Kiv, Nord Kiv, les Ala qui déjà coupés. Dans le territoire à Calais de l'autre côté, où vous commencez déjà la cité à Minova, puisque la cité à Minova engage déjà la partie à premier territoire qui longe vers Sud Kivu. Nous avons la balabala RN 39, route nationale numéro 39, de Katisake, vous avez déjà la Massissi et vous êtes dans le Nord Kivu. Mokolini Andumba a été pris depuis hier. Et jusqu'à ça, la pourquoi Bitumbezalaki Nasasa, vous vous souviendrez, place moi, Corneille Nanga Dako Sala Misapi na carte. Azola Kisaki, il faut couper ces ponts pour la Kobuka ravitaillement. Et faire de ça, Zouakate, à Salinini. Et ce copé de la nana, et le long, depuis le matin, FRDC n'a pas allié à Sadek, n'a armée burundaise, n'a cinq sous tombé de l'armée burundaise Maboko. Voilà le solo, baza sincère. Baza sincère, puisque tous un ennemi commun. Rwanda a déstabilisé Burundi, puisque la majorité à Burundi baza Baoutou, et une minorité Tutsi, qu'est-ce qu'on les appelle là? Les Tourigua, Red Hatabara. Les groupes de rebelles qu'on appelle à Burundi Red Hatabara. Red Hatabara, ça veut dire qu'on s'est libéré. Na elle et à côté il y a Sud Kivu et dans le nord, na plateau il y a Fizi, il crée toujours une sorte de rébellion à Batusi pour aller avec un encore nani Nturi Guanero, comme Bundela. C'est leur propre mot. Et à ce moment-là, l'armée rwandaise soutient Elengomino et Turiguanero et en même temps Red Hatabara pour déstabiliser le Burundi, mais pour déstabiliser la RDC Congo. Et à ce moment-là, ceux qui ont un ennemi commun, la force c'est de vous unir. Très bien. C'est pourquoi Burundi a compris. Kagame kutoya na presse azolela. Président Burundi azamutwa lokuta alakakinga ya kokote la RDCT, mais finalement Kosinga atindi armée ne bunda kuna puisqu'il voyait déjà son échec dès lors que biso to commandé pour yepé azana soutien à Uganda. Oui. Et maintenant balabala il y a Nord na Sud Kivu. Ils ont ouvert na Tongoyo
RDC, armée burundaise, bandi patrouille mixte Kobanda Sake, il passe par Sasa, Nakolini à Ndumba, jusque vers Minova et les transports. Flix la population entre le sud et le nord et reprennent à Kate Salinini. Mais c'est là la victoire, mais presque à Kindoki, presque à Kachobwe, presque à Kingakati, bako comme article Wanate. C'est faux. Bako commandé. Et cela a été fait, la porte-parole. Il y a 34e région militaire, colonel Njike Kaiko Guillaume, avec vidéo à l'appui. Il montre Sasa, il montre Ndumba, il montre le tronçon de la route, puis à lancer appel à la population. Bon, mais la dé, côté nous sommes déplacés. Vous savez, nous sommes là. Puisque Bango Basala Soupa Bengani va Congolais des Sous, Baké Congola, Bamoure Moure, Nabango, Baïba, Bango, Nakat. Yaka Bozong à la village de Nabino. Zongi beaucoup tu mouton à village. Oh, je suis Congolais. Et c'est notre village. Ce qu'on a vu dans nos villages, on a vu sur Angoy. Kamata y est pour biso tobenga ka village. C'est ça qu'on vit dans biso. Biso tobenga village. Et pas pour la connecter, bango ils a pas cité. Plus biso tobenga village, nous c'est mon village. Ah. Yeah. Ce qu'on a lobby kazala kaona duna eko konae. Duna e bilangara puisque na mboka ezala simple. Bilangara yo au Kata Kazamba la bino à la côté, puisque tout villageois a mis aux Abakoko, aux Abatata Mosi, aux Abamakurutu, et tout le monde se connaît. Dans le village d'Abak, ça s'attend. Dans le village de Bakabiso Nios, attends la Kotanga Combo, la Kotanga Longiabo et Longiaba Papa Kingani, ou Longiaba Kingani. Ce n'est pas facile à se tromper, s'accrocher dans le village. Nakitazo Kokota, Bandi Nanzili, Olumwenzi, le commune Mateto, commune Kingabwa, même Moutoye Piote, mais le village est à péter. Au côté infiltré, les mêmes sur aux identités, puisqu'il faut la Kissa, 3-4 générations avant de couronner le village. Voilà pourquoi pour la biso. Dès lors que Bitumba est sur tournir haut, les journalistes à Kindo, est-ce que Tango pour récupérer Rubaya, à ça le débat, va expliquer, va démontrer, mais quand on va récupérer son Mikivo, est-ce que Batiaki Antico va démontrer que nous avons récupéré l'ensemble et à Bamine Nyoso Bazouaki. Et c'est là, en une semaine. En une semaine, nous avons récupéré plus de la moitié. Il y a territoire où on va et les lots, les combats se dirigent vers Moussaki, Kilolire. Et ceux qui Moussaki et ses amis Kilolire, Zole Gomo Apinakicha, Monisco, la Kichanga a fait appel à la police pour M23 pour installer pour faire avec elle la patrouille mixte. Ça c'est une information vraie, l'antenne Yakichanga. Ça, nous condamnons et nous continuons à dire au gouvernement. Plus nous avons mis sur la guerre, plus nous avons mis au Parlement, tout ça, bureau est bisoté. Baba Koti, Bako Tanandegi na Bango. Biso toza la confiance na Bango, confiance na biso ezali professeur Chirumbai. Un point, onyo se kosale makuna, tosi tolobaki, to développer, kutura muta kosasime na ndenge, tali bisote. Benyo se kosale makune ko engager bisote. Biso kako professeur Chirumbai akoloba ne ko engager biso. Oba tumususu bakoloba, etali bisote. Balamba balia basalo bakosala tokoya te le mukolo bakoleki sandelo si tu boya maboko bilai sala effort ya mbala oyo oyibate sala effort ya mbala oyo oyibate soko meki procès kute kozala ya 100 jours te et kozala ya 1 jour procès à combien de jours? 1 jour. Okuta biso na nzela na yo loko lapa ke procès à 100 jours aki moulai mais un jour et si la kana 24 heures ko sotemi awa c'était là na ndubati bete mabopo mabopo to ka la partie nangina sisa na likambo etali ndeko tikala mpeza bera sisa na mutu moko
Bon, là, c'est les enquêtes.com. Laquelle Natamboli a Kinshasa na ngambo ya Gombe na ville. Na côté du ministère Abidjan, le bala no ministère Abidjan. Au moins biso lelo na IDPS. Lokola voilà qui na opposition. Ça mon pia que ça na mo ba bete zalaka. Bambao herbeto ena pouvoir voilà qui na le côté tout monde qui so ba voilà qui na système. Moi un frère zalaki et ils ont commencé à se IDPSiser facilement moyennant les billets de banque, moyennant les types et d'autres avantages. Mais c'est Kay Pierrot Azalaka na PPRD, Azalaka na fédération ya PPRD ya Moamba Awa. Abandaka ko travailler na Deo Indulu pendant toute la période. Oyo Soyebi, Ayebi, et tout le monde le connaît derrière de Windows. Comme Bazalaki Bamasta na maître Mayo Baudouin, ou Azalaka secrétaire général de l'INC, a nommé Mayo comme ministre Abidjan, vice-premier ministre Abidjan, na gouvernement à Koko Moko Oyalaka, à ça le loko T. Koko, il n'a Sikoyo na mnogo na biso na Swahili kambe lingulo basinga. Donc yoga na ministre Singa ayaka ngimbo. Ne bavandisa Mayo comme ministre. Pendant qu'il était au budget à récupérer Mastana NK venu du PPRD à commissaire directeur de cabinet et Mbalamoko pour nous protéger pour ce messenke a commis mutoyer NC. Nandenge FCC cash ezokweya tozokweza FCC cash mesenke yazana INC tangu bakangi président ya INC pona likambo 57 millions mesenke abandi ko perdre l'espoir abandi ko tengama abandi ko koluka côté ya ko s'accrocher pas que ne koluka pe marraine ake koluka marraine kaka muto babanda ko sala na ina PPRD une certaine dame moko mukuse boy na éviter comme les anglais ala taka kitambala nyoso oso comme mutazako se dévoiler malembe oso mutazako se dévoiler facilement c'est kaza na problème ya display soki mutazako sipa kitambala tout le temps azana problème ya display tu vas luka réparation et puis surtout pas façon bazala biloko kwa mibali bazala ba problème na vie Agi kolukaye marraine yepe azalaki na Ligue des Ailes attaché peut charger la communication à Papipou connu de tout le monde. Hermoko on la voyait derrière, surtout à Bandotan pour la Naïmingi, c'est Bernadette Poundou. Voilà comment moi c'est Alexis Légal. Bon, et puis de façon maman Nandingi wana Mesenke Tangu Mayo Alongwe la pitié, il a réussi. Il a commémoré et puis à Kabunda avant Kabunda Amikuta na Makala avant Milimu Mabe Ekotaye avant Kabunda Atomboka avant Kabunda Abosana Kazalaka Muyanda Mokumbi Velo avant Kabunda Abosana Keide Pese Lokota et Sukola et commissaire Moutou Kabunda Kamati Moutouana INC les propose au Soyoka l'administration publique secrétaire général aux fonctionnaire ya liboso na kati ya ministère auta un néophyte ou à l'écana na administration publique au bandi administration publique mais na grade ya secrétaire général. Est-ce que nous aimons le pays? Batata bazao basali na administration. Comment on peut commencer dans l'administration publique et secrétaire général, donc le premier fonctionnaire? Ni agent, ni chef de service, ni chef de bureau, ni chef de division, ni directeur, secrétaire général. Et tu vas gérer comment, étant donné nos solutions, puisque tu ne connais rien, aux néophytes, aux piètres, même pas le bac à la tête. Piètre et ce monsieur aillé comme secrétaire général la pitié. Dans
pour que M. Nkei a comprendre que Dilia qui est Biko, partout bazobo Makongo M. Nkei yoka biloko. M. Nkei abane kosala ONG na yena bato a recruta na bato a famille na bato a quartier na bato a église. Na mwambo morazala d'été de cabinet à sala hôpital. Comme agent secrétaire général à Kamaki, Bazanyo plus de 200 quelques personnels et à ONG de Naé, Atie Bango Nyos, Atie Bango Bagrad, Atie Bango, ONG de Yaye, Misala Yaye, mais Bafuta Makana l'État, dans le ministère de budget comme des agents publics, mais en même temps, Basala Kane pas Naé. Wana bakombata bana Etienne Tshisekedi wa Mulumba bande kwa Fachi Beto babunda bazana sia bazote la misu un type qui peut perdre ensuite hôpital naie privé ensuite infirmier laboratoire nettoyeur médecin atie bangonio sur la liste de payabi et tous sont payés au document documenté à 8 pages. Adresse, numéro matricule, combo ya mutu, na place iso, et tout bien un contrôle physique na budget, au commande le qui a mutu, on attend un service de mon côté. Et à ce moment-là, bato ya mutindo mérite la peine de mort. Aza différent na Christian Malanga te. Puisque Christian Malanga est dans l'arme, mais il y a une manœuvre, il y a qu'à détruire l'administration pour qu'on y va moka. Namono yo qui se dit d'abord, yo sauvana la TV pas na yo. Aux autres l'émission, la question que communicatrice, moi chef de l'État comme on est Aminata va inviter. Oyoka une émission ni. Olanda ndeni. Pour publier à la Facebook, ton à TikTok comme communicatrice, c'est quoi cette histoire-là? Peu comme communicatrice. Et puis, père, Maboko. Attends. Awa tozana néo apostolique P. Awa tozali na parlement P. Tombola gaga base. Avec un mot de tombola gaga base. Est-ce que Bisso, qui côté comme tout? Bino bosa ba combattant, to bosa ba kuya. Ba combattant. Ah wa kuya. Azate. Mokwa. C'est la balle. Mimi sur la prison. 2028 Fatimbe. Fatimbe remise à Tilo. Tilo Massa remise à Fatimbe. Fatimbe Tossa remise à toi. Obayo. Mettez la Fatimbe Boko. Le loko yindawa. Bolinga yinda. Naloba. Nabibisa. Tozo Kacha chacun tozo. C'est le temps. Mettez les fardes ma Boko dit. Dans l'actualité, il y d'abord récupération de toutes les localités entre le mai de M23. Et c'est le temps, comment tu causes la montée Mababé que tu as les syndicats qui sont gagnés biso. Sans voyant qui te baboni, va congolais, va kati va mon mitou, au moins la moutaison les galanzela, moi vraiment te les bien. La minute où tu as bête à bango, ça plaignant. Et c'est pour la bien, ça va. Est-ce que vous avez la télévision que le Bénéyango? Mais tu as dit qu'on est à Rwanda 4e jour. Pour récupérer ma localité belée. Tous ces gens qui vous passent ici, ma fille a tissé tous les jours. Les lots sont à Rwanda 4 jours. Silence radio. Silence radio. Combattants en place, qui combattent. Tombola Ganga Bazar. La qui s'accueille, plus congolais que Bango le Bazar.
Facha lobaki bitumba oyo biso kaka nde tokoganye ya yango toganye to toganye te bakimi to bakimi te ba inonde laki Kivu toyebisi bango kombo ya laki wana laki Kivu bokoya me bokozina na laki Kivu bokoya me bokozonga est-ce que bazongi bato yango wana ezali kokembela kuna bakombata tozoyebisa bino complot ezaki monene boyebi pourquoi bato oyo bayaki kosala coup d'état ntango bazokima bazwaki ka nzela mai est ce que combattant zao avion moko eyaki wana na Congo Brazzaville avion wana ezaki d'abord awa nsima ya kozala awa deuxième tour ezongi ezali kaka Brazza nsima ya 3 semaines tout simplement kozonga avion ezongi na Brazzaville comme par coïncidence avion evandi esali plus de 4 jours na tarmac ezalaki kozela banani eyaki mpe na banani avion ezozela kaka jour coup d'état esalemi erate bakangi basayan tobomi bamosusu 2 heures du temps après avion epumbaka te eza nini epumbe avion wana eyaki kozela banani pourquoi Christian Malanga ntango abandi kokima kaka na nzela ya Brazza est-ce que combattant zao combattant zaka mayele combattant bakosepampamba te fatitele Sassou nous doit des explications. Naebisaki bino kopo oyo bazaki ebele. Mais talande bapanzani. Ambo bakomi continue ba communiquer na chaîne de télévision chaque jour. Naebisi chole ekolala na télévision de tokondima yo. Chole a commis matin à la télévision, midi la télévision, soir la télévision. Chole le lembe kondima lokola ya mbwa biso tokondima yaka moke biso toyebi ke Christian Malanga bayaki kopresente ye abe Chole abe utemi avec un mbongo par monsieur Akuma monseigneur et prêtre ya Lisala auti na ye Italie aye kopresente bango alobi mutoko koma président ya Nouveau Zaïre ye bazongi ba préparer plan bayeko yao metala fachinda panziba Sassou kuna soni cardinal soni Rwanda zoka soni pesa nini azi yango comme par hasard kaka tango bango barate coup d'état na bango victoire na biso pe bandaka te sanini ebandi le téléphone de ce makokoti c'est-à-dire awa lelo toya koyebisa bino boye avant aussi que ça ne soit en sécurité parce qu'il faut n'aller bino image lobi tango boyaki nakobaki déjà fatigué et tellement na otaki kobela yango boni na lakisaki bino te toza na ba village nyonso ya Shasha oyo balinga komona basoda na biso façon bazali kobunda lelo téléphone eza quand même na display ya monnaie okokotala ba vidéo na kolakisa bino mais nalingaki sango baninga bapesi awa boyebi koboma mboka ebandaka nini koboma mboka ebandaka na moyibi mboka babengaka yango mboka soki baza na kapasité ya kopesa bakongole eloko ya kolia kopesa bajeune mosala kopesa bato baza na mboka wana so mediko na mboka na biso bato bazosisa classe bango baza na chômage mais baoyo bazosala baza na matricule misatu mine bazali kozwa salaire 4 places mais tout ça à cause ya bato oyo biso totia en place mutu lokola oyo bandeko nyonso batandi awa comme eza keni te comme eza nke Pierrot azali secrétaire général au ministère du budget mais tango moto azali secrétaire général au budget azali koprofite parce que tango azalaka liboso azalaka directeur na cabinet ya Bodo Mayo et Bodo Mayo azalaki moto ya parti nini est-ce que moto INC à cause du directeur de cabinet moto ya INPS azalaka déjà moto ya INC na kamwe par magie lelo
Pierrot comme il ça va te les amour il dépêche. Et quand nous allons cadre directeur de cabinet à Kamati Sikoyo, et ça le colonel est là comme ministre, nous avons déjà une entreprise, par exemple le gardinage, nous avons déjà la société à lavage, nous avons déjà la ONG, la Kamati, battu à gardinage, battu à lavage, battu à ONG, le ministère de budget. Et la minute monsieur Pierrot, autre chose le bénin awa. Même ceux qui sont de l'État, il va quitter Faye Baya. Que M. Pierrot a toute une liste. Il y a un travailleur d'abord, il y a un Nangaku, il y a un hôpital, il y a Kamati, il y a une charge, il y a un commissaire en charge, il y a l'État. L'État, oui, combattant comme la gang à base. Combattant, il y a qui peut la valeur. Combattant Bunda qui peut nous faire des fous d'ailleurs. Combattant Bunda qui pour que nous tout mériter nous salater pas passer parce que j'en ai comme ministre. Combattant Bunda qui peut dans népotisme. Oyo est commis comme ça de manamanda na biso et salut insulte les tiens qui c'est que et ce qui vient de Bunda qui peut en anti-valeur pour qu'on puisse avoir réponse il y a bien. Quel Pierrot des gars. Et pour salir conseil de la justice, pour salir la IGF, contrôle Salema, allumé, il faut pas cangailler, il faut dire Salema, il faut ministre habité. Ministre habité, camarade Nabango, tu vas pas la bango de ça. Oh, on n'a pas ça, nous ministre lourd, comment critique à secrétaire général au ministère? C'est-à-dire que domestique comme il fonctionnaire pendant ce temps, il y a combien de diplômes ici qui sont en train de chômer? Pendant ce temps, il y a combien de campus, je parle bien de l'université de Kinshasa. Azana Balabala. Azana que la Indien va foutre 50 $. Pendant ce temps, Pierrot a accueilli qu'on soit, moi la moussala naïe, ceux qui sont sur la toilette, reste à savoir, et que dans la poche à bateau, il y a des choses à Kaya. Ce qu'on a Kaya, monnaie, trafic d'influence à la présidence. Président de la République. Ceux qui ont une photo de président, là, on a combien? Bango bazotambola na photo ya président. Nasi wana bimisa photo na kangi na président. Omoni comment batozali kobebi sa réputation ya chef de l'État parce que kangi photo na chef de l'État parce que opesa mwana komba chef de l'État. Okomi kozwa bato nyonso yo yebi oke kotina na ministère elobi sur l'ordre du chef de l'État. Chef de l'État, Azana directeur de cabinet, Azana ba conseil spécial, ake kotina yo appui de pouvoir. Au profiter de moi, il y a moqué à Moussala. C'est comme le Mutayawa, le Parlement de Douanobi, parce que la salle de la présidence, de Moko Sayangaï. Magasin, on est là à côté Katé. Nous sommes le parti au pouvoir. Nous sommes magasin. Le Kola R à côté dégageons. Mais comment parce que Basali Kosala, le trafic d'influence, la place à côté à côté. Pouvoir et salut mandat à l'État. Et ça, et si le mot Kabila Zala Gelem, le pauvre roi a tout quitté. Le na le cas qui wana nazali pe na car Kabila na kati. Kurbir moko za na koti pe na soso timbo sonda kuna ywana. Bon c'est les appuis na simakuna. Soli ngobe tatu le pa Kabila tokena ywana. Le plan à Moulaïwana, là qu'on a bien Shalom. Cet niveau, quel est le seul niveau que la photo de Kangio. Seul niveau de Malibosoa, ça veut dire que ce qui est à Kawele Lolo, Bakola qui sont au bout de Zakikola. Un jour, pouvoir est aussi là. Comme ça, le trafic de pouvoir. Il y a un Fati, Nabana Naye Basaka humble. C'est qu'on Fati, quoi ça humble. Bana Fati, ça humble. Yokomina, Nami. Il y a un mot d'apport, on le topeng, quel Pierrot.
il faut basalini bakanga ye pour la trafic de biens, abus du pouvoir, népotisme. Azana 4 infractions. Azali kopesa l'État charge weza ya l'État ti. Okamati batulo misala, opesi l'État bana kofutolo batwa. Ezana sens moko pe. Pendant que tozana mboka au chômage et cause à la 80%. Biso tozokundela ba combattant. Ezalo combattant so musala gouvernement bima. Toko présenter bino awa batu bakoza musala parlement. Toyokani ezalo gouvernement bima toko bunda. Soki ken Pierrot a le droit de sabato na misala, ils sont pas dans le droit de sabato na misala. Misala, pour nous sonner la cahier de pèse. Ils sont pas d'accord le pouvoir. Comment y est? À côté de sabato na misala, y a comme une nani, soyez à côté si vous savez de côté. Nous en avons le pouvoir. Donc vous n'avez pas le pouvoir, tu suis en haut, tu salis pas que je ne peux pas. Bon, mon tata wana ya Kenya. Bafandisi na bureau van lokola mwana moke. Bomoni photo wana. Président ya Kenya Ruto. Soki fachi basalaki bongo. Ne photo setambuli awa ba photocopie yango ba. Bazu président ya Kenya baide na fandisi na kiti na lokola mwana moke. Asimbi na sima ya kitu wana. Na bureau van. O facha kotaka kuna na honneur. Na bureau kano ebeti facha kota fandi basololi babengani tous les caméras fachi abimi balobi point de presse kosala matin makambo tozole eza secret fachi beton ayaki kosola makambo ya mboka gestion ya mboka eza makambo kolivre pampamba te oyo akei kuna bakamatiki ye na kiti ndenge tosaka na biro soki mwana ye kotala na biro ofandisi na kiti na yo osimbisi makiti nde basali président ya Kenya. Vous savez pourquoi? Bayebisi ntango bozalaki kosakana na Congo na minute tozala bino soki oyoki président Kenya alobi ototunaka badirige ya Congo bayebe 23 bazalaka barwandais to bakongolais oyo badirige ya Congo balobaki baza barwandais bakongolais lukuta monene bino bolandaka faci betonde bolandaki ye na New York te bolandaki ye na sommet ya monene yo oyo babengaka ya assemblée générale ya alobaki nini Rwanda a retiré Batounaye sur le sol Congo. Ce qui a retiré Bango, M23 n'existe pas. M23 c'est une coquille vide. Ce qui Rwanda le monde Soudan et na Est, M23 n'existe pas. Comment vous avez le Bongo? Liboso ya Bakozi Amérique, Bakozi ya monde, Assemblée générale ya ONU, et ça la Kamukili Mobile. C'est le Makambu. Oualobaki, Keba M23 Baza Congo. Depuis le colonie, les coloniens sont fractionnés de nos Rwanda. La président de ce Congo, nous avons dénoncé Rwanda le pôle Fachi. Nous avons dénoncé Kagame na Poissazanan. Fati Beton, nous a critiqué Kagame qui tissait valeur Azanan. Fati Beton, la président de ce Congo, il n'y a pas un président qui a parlé de cette guerre pour les Katiseki. Akokoma complice na bango ndengeni mais bon ça là il faut rasali armée ya formé oya kotala image out soki la 6 to beti bango to récupérer chacha la minute oyo bonanga c'est déjà une partie entre le main de femmes mais c'est la fin de ce moment on a sabino ya moto bango bakoya bakakoya bisabino rubaye ekei je vous assure que province ya Nord Kivu est dans 5 territoires ya PAM. Maître Kitenge, exemple. Non, c'est 5. 6e à la bande Makangote. Na bango nyonso wana na yebisi bino ke il n'y a que 2 territoires. Oyo ezalaki na problème. 3e bazwaki yango mobimba te. Et puis des territoires wana yeyo Kitenge oyo bozomona abune pe bitumba na este Kitenge bozomona abotama na este Kitenge sud Nord Kivu ezana combien de territoires? Nord Kivu ezana 6 territoires.
6 territoires. Combien de territoires les gens qui territoire à problème? Les territoire ya Masisi, ya Nirangongo, na Rutshuru. Ça fait combien de territoires? Ça fait 3. Depuis combien de temps Baranda besoin de sa mission? Ça fait maintenant 1 année et 9 mois. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, on peut dire ça. Mais depuis que Basali Kotunda, Bazaka n'a des territoires. Mais Mbongo a eu cette phénomène. Moi, c'est que la localisation est salénie. Alors, nous sommes en train de récupérer toutes les localités. Et là, Basali ko inquiété là, il se lance à ma Congolais. balakisi bango vidéo bazokata mwana mwasi motu mawe vraiment na moko ta na président te na moko ta na armée te moko vraiment ekei vraiment oyo président ndenge nini ata ndako akomboli nanu te akopanza monoko ne po kritike Tshisekedi me ntango ayoki tobeti bato wana azoba lokuta tobeti bango wana yo na ndako na internet oza nango te radio epambo oyokaka te soki balobi oli obenga ta moto interprete olingi te okoyeba ngo mokolo nini tika éveil patriotique bayebi so yango lelo tozali korécupérer déjà 80% ba territoire oyo ezalaki na maboko ya baroi ça va être la faci maboko makasi te alors comme bureau assemblée vandi gouvernement sobima tokondima n'importe qui na gouvernement te miyibi nyonso libanda eyame sekamere lokola ezongi kuna régime na biso esoka kombo ya moyibi likolo ya mbongo ya 100 jours likolo ya nani 100 jours mesekamere lokola ezongi kuna toyebi ke yo olinga komona larte te toyebi budget ya assemblée nationale yango totie professeur Chilumbai soki toyoki kaka ata $1 je dis bien $1 kamere oza libanda bakomata bango babosi obengana libanda awa tozoloba ayoki to ayoki te ayoki toyoki bato eyenise bazoyemba banzembo sukasuka kamere akokamba mboka akokende kokamba mboka na Burundi Congo au Congolais. J'allais dire on ne blague pas. Il y a trop du temps que bakamati mboka na biso bazopesa baétranger et na mbaka oyo baproblème nyonso tozwa kana bato baza nationalité douteuse okoyoka oyo bakabila okoyoka oyo bamoïse katumbi okoyoka oyo bakamere okoyoka boyo bamoïse nyarugadu bakomo euti wapi awa toyebi bakomo bakatompa bamutombo bamamboni bashako bakitenge bachasuma oyo bakomo oyo ya banyarugabu euti wapi baeri nyonso libanda on ne doit pas tolérer encore de bêtises. Et comme il y a un ça oh maman a fait na Congo na comme congolais mais est-ce que tu me connais congolais depuis quand depuis qu'on a enterré ma mère au Congo c'est quoi ça c'est quoi ça nous n'avons pas bana on t'a banya morengi donc comment ya colline comme na bino cette fois-ci tout kunabo tokena bango tisuka yango toyebisi bino kokende te il faut tosala déclaration népotisme antivaleur fatia tolere yango lisusu te motu soki azali kozwa misolo ya leta akomisango misolo na ye na comptabilité bayebisa biso boye même si oza comptable obombaka mbongo na ndako na yo ya entreprise me oeke nango ti ndako na yo yebaka eza kaka mbongo ya entreprise même soki mama na yo alingi akufa ata $100 ya entreprise kobimisa te posa mbongo entreprise so obimisi yango oyibi c'est vraiment ce qu'on appelle des règles sacro-saintes na finance mais oyo bato ya modèle nini oyo azali kozwa bato ya ndako na ye bato ya société na ye akotisi mpo leta bafuta bango
et puis azali kosala azotambola mpo bato bazobenga excellence apata fu yango tolobi na bino calme na biso ta molai epesi bango chance ya kokende na boulevard comme tokomi na temps ya korevendike oyo ezali éveil par patriotique. Nous allons éveiller les consciences de tous les Congolais yango toyebisaka bino zanga nyonso ekozanga koparticipe na matina awa te zanga nyonso epuis kala te tokosala liste ya bato nyonso bayaka awa eke basalaka te biso mpe tokorevendike eza droit na biso toyokani. Est-ce que combattant zao est-ce que bato balingi tokanga mesambongo bazao bazali oyebi kaza complice ya coup d'état bato balingi lelo tozwa monangala bazali bato balinga faci bazali alors tomonano. En tout cas, nayebi bino ke oyo ezali cour des grands. IDPS viva! Alors, je te pèse pas à présent Benjamin avec IDPS viva. Comment yo ozala combattant IDPS slogan IDPS esalo mutema pasi. IDPS viva. Ozala se IDPS viva. Tolobaki faci tele. Yaya salata loboko tombola ko. Faci tele. Telema. Faci tele. Telema. Faci tele. Telema. 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 Faci tele. Telema. Faci tele. Telema. Faci tele. Telema. 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 IDPS viva. Ezali coup de grand effet patron. IDPS viva. Viva. Azobanda bisika oyo basukelaki. Mutu soka za moyibi tobelela nani? Moyibi. Mais c'est quel Pierrot moyibi munene? Ya kosoba complice netoni. Na lobi boye mutu oyo ba secrétaire général ya budget. Quel Pierrot moyibi munene? Na répété, secrétaire général ya budget quel Pierrot moyibi munene? Lorsque yozo kamata mbongo ya l'État ozofuta batu na yo na mupanzi oyo bazosambusala l'État te ozomérite bakanga yo batia ata na peine de mort bongo to bongo te IDPS viva awa bosakanela batu te IDPS viva mokonzi ya mboka mwana mwasi oyo babengi na kombo Aminata soi-disant aide chef azosala trafic d'influence na kombo na yo na azotambola baministère yango ake na budget ndeko wana ke nazwa ye po ye Aminata soki Aminata soki mpe nani po aluka sani asali à l'autre temps eza na bato oyo baza bachômeur lelo bazolukata quelque chose place bakozwa ata $100 to $50 mais yo amati 200 personnes bato na yo okotisi bango na banimero matrikile makambo nyonso bazwaka mbongo ya ofele oyo kindoki te IDPS viva yango toyebisi mesekene Pierrot toza na yo tina lifogo mokonzi ya mboka fongola miso baerreur ya paso olobaki yango oyo oyo eza baerreur ya pase IDPS viva koma akomaki no na niveau wana comment nyonso tu wana mpo nini oke aza moto ya IDPS ya wapi Aminata nano aza moto ya IDPS auti na pepe so ye akoma moto ya IDPS ndenge nini IDPS viva voilà bakombata boza bachômeur mokonzi ya mboka bazoyela yo bakombo ya lokuta IDPS viva radio pouvoir viva yo mesekeni Pierrot okomona biso liboso ya secrétaire général ya budget tokoyela yo mobondo ande IDPS viva po tokosangana biso nyonso na budget IDPS viva yo okomona oyo balobama monambo mafila kungu parce que makambo eza IDPS viva on ne peut pas admettre que bato baza bachômeur yo ya kotrafique na kombo chef de l'État na kombo Kise Kabuya yo soki Aminata Aminata ndeni mutukanila osoli
il y a zéro na minata si grand-père moi na moi aussi tosana yo okoyeba biso okolakisa biso bisika yo communicata avec les gens bato baza bachomere ebele boye bino bozokamata plus de 200 eparle okotisi bango basalaka te me bafaka salaire oyebi nde bozawa so bafi 200 personnes oyebi combien bakotombola sikomo fati eza boye o misala eza te misala ezali bazotya banakasi na bango misala ezali mwana zana na libumu mesanso matrikile ale eta il est passé vivant Ken Pierrot c'est du Ken Pierrot on a fait Ken Pierrot loi na répété Ken Pierrot loi parce que tu n'es mort tu n'as pas travaillé pour l'échec chef de l'État dans le ministère du budget Ken Pierrot a tchaba tout loi surtout total 200 personnes wana ba Rwanda ba kosanga na kati nakosi ba Rwanda basana ka akati papa tuwana basaba to peperte akozangisa na 200 wana ata 50 Rwanda bakosana ka akati bato baki ko ba chef de l'État basana kata ministère ya budget Ken Pierrot asuba chef de l'État fongola mis bato baki ko ba wana Ken Pierrot nem to kosana ministère ya budget bongo wana ya oluwa ba hotel basongo wapi idabela viva ya Ken Pierrot yende mutu akondisi ba fitebe parce que lorsque mutu asomona na tête il faut que mutu ngo utawa wapi idabela viva le baki to ko sa charger na yo yeba ke semaine to so banda to ko ya biso tout to ko nganya liboso ministère ya budget fatia ko kata likamba biso na yo to mona ko venga ba politique comme elle est na panzate awa siko yoka oko comprendre que non fatine na saboye bakaki les changeants c'est lié échanger le moni président ya Kenya les États-Unis a commis les États-Unis à ceux qui paient les guerres il peut dire ayebisi Joe Biden pour rater tout ce qui est ningeni nini de pesa viva akotuna tata yona nani mwana yona nani utawa uningano wa mwana na nani kanzenzenze kalengi lo sakana wana bana nani parce que photo yeba kende kono sana nani okoko makongolais kimukolo il de pesa viva kaka likoma Ken Pierrot na bosa ce type là c'est un tribal alingaka koyoka bakombo bakase pembeni na ye chaque jour ya fanda kaka afinga kafachibe nangana bosa lokwa balobi afinga kafachi tongo midi pourquoi azolo bate songa na sawa po kabila sana pouvoir yo sa secrétaire général olobi ke so sawa na pona kabila monsieur kokoye ba yo poto koya mobo papa bo ki ne ozo matricule ba yiba ki wala ozo yango ya ofere ese bo se bo ke ne ozo ngo tombola na bo ko pe to sa pe ke ne ozo matricule ba boto doko kene na ministère ya budget to lobi bo doye awa na secrétaire général ko ya ko récupérer matricule na biso ba boto na kei voilà makambo komele ngibe pesa viva fati akobimisa barwande mbio ina matoi parce que ana so bisowa eyindi konena ngalobi na ocha sulu koroate po alilo bana basona ngo wazalendo bafase makasi sisi asope bazana arme mosu ki babetwe ta atosa kina bila motsi mutaka papa basakanaka na mutosa na yendete papa batu bakangami na présidence babatami na bawese basali 3 jours bamibimisi bango moko nzalele eleki lona récupéré mosusu babatamaki na kasa plafond nzala babima ongwata biso nzaleleki baki okosabana bato na bakongo nayebisaki bino ke na kongo central barwande bazokota bazala député oyebi tozwa na biso baministre
d'intérieur. Mais où y a sa méthode, le coup la Kazadi Azali, ambassadeur chinois. Papa, dans la Kazadi aligné à l'Ifet Tshisekedi et Papa Mouna. Papa, si quoi est là, que soyez pas. Vous savez, le Peter Kazadi comme ministre Yamine. Vous savez, ma casse, Excellence, c'est pas les gens qui m'appellent de Baboy. Le roi de l'habiter la peine à Bariscara. Vous savez, les gars, c'est un ministre Amine. Vous savez, Tony Wabasonga. Vous savez, Nicolas Nassadiasonga. Vous savez, Nicolas Nassadiasonga. Il n'a pas sa vie. C'est que n'est pas sali awa mokonzalinga kadayi. Banga ba inibie biso devant les caméras du monde. Papa, va quitter ce drapeau na biso. Va mater ce drapeau à Saïd. Wana to ba ole kisango, ole ba lekisata na RTNC Pamba. Ba chango na direct à Facebook, c'est que mokingo besoin mona ezaki maman humiliation. Et Bataboy m'a sali des choses au Rabomo. Ceux qui m'accoutent dans la fatigue. Mais elle repose à Wapi. Après, il y a un fandawa. On sait la maquille, on a général, on a beau, on se revient au canal. Il y a Kakanga. Parce que ceux qui fatiguent, le ça a quitté. Papa, il n'y a pas que belé les canatés fêtés. Talarange Mungambe Mobile, Zotoyo, Pesarina Salamo, Fayula Zolu Kango, Tiako Daimo, Asamo, et Penyene Sawana, Libanja Joelo, et Pegetiako Daimo, Asamo, de Pesa Viva, Balineto, Pesa Penya Zolu Kango, Asamo, Okokopande Kedo, Awa. Surprise. Mais la fin, c'est Assemblée nationale Bosomona et ça n'a vu Moulaï. Navaneli. Assemblée nationale Bosomona et ça n'a vu Moulaï. Nenga Saboza Singa Facha Simbi. Natam Kiawo Katawade. Andezoge. Il est presque vivant. Vivant. On a le long à la Sepena Suka Awa. Beta Beta. Combattant maboko wana muke. En tout cas, bobete maboko makasi. Sikoyo, je pense que tout ça na cordon rené na présent moi na poli. Maintenant, sikoyo to ko na présent moi na poli, bobete maboko makasi. Toyebisaki na bapeti basakana bakono zandu baza au cours de grand au boye il est pas vivant chers combattants lelo tozaka na sujet moko na ordre du jour bokoyeba lolenge bitumba ezali kokendele il est pas vivant bitumba oyo nakoyebisa bino yali na bapays ebele ya sous-région balaki motivé bitumba oyo esila te parce que bayebaki ke soki bitumba oyo esili koti ya Fachi emataka te esali nini mukolo ya lobi na récupération ya colline moko stratégique na kati ya Ruchu kuna nakosani kombo nango maître Torosa na Bumba nakoyebisa bino boyebi Henri Magie
idps viva oyo bakendaki wana azwaka masasi na lipekata salini epa na bango bazolela toloba to toloba te topanza to topanza te tombola loboko kangaba facitele 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 okoyeba président ya Kenya akei koluka nini na États-Unis da akei aluka baparakomando kuna baya sikoyo na ndenge ya Kenya alors parce que soki baye traitement na kati ya Rwanda bakotindela Paul Kagame réponse ya Joe Biden ezali nini parce que depuis janvier baaméricain batindi plus de 1500 paracommando mais bango nyonso ndenge tokoloba na bino awa bakeye kokutana na Marie Misamu basalaka na stade de Martyrs mais avant de développer basujet nyonso wana chers combattants eza na bato oyo bazali kwede chef te e bato wana ebele majorité baza bato oyo bakoti na idps na kimuko parce que mpo na bango bakoma akei koluka baingénieur na bacyber café basaleli ye photo montage parce que lelo technologie évolué okomona ye na Etienne Tshisekedi wa Mulumba okomona ye na Serge Kabuya okomona ye na Fachi Beton kozala na photo na Tshisekedi wa Mulumba kozala na photo na Serge Kabuya kozala photo na Fachi Beton elakisi te keno ozali mutu ya idps lelo sikoyo tokobimisa bango na video toloba te Christian Matanga ndenge nga nakobenga ye avant Christian Matanga asala coup d'état Christian Matanga wana abandaki kotambola na bashikata azwelaki bango wapi mutu oyo asalaki ke Christian Malanga abanda kotambola na bashikata ezali grand-père ya mwa mwasi oyo akomi benga communicatrice ya wapi epuis nakobenga yo matoi omoni baje na bino oyo bointimidaka bakuyakuya wana oyo bampaka Aminata oyebi asali ndenge nini lera boti azwi nanu apesi Fachi kombo kuna akotaka ndenge alingi me tokoreverse ye epai ya Fachi beton azwi tous les licences babulao nyonso ya présidence amemi bango na ministère ya budget epai ya Ken Pierrot mutu akoti idps na kimuko idps viva azalaki na liloba alongo wana akomi kosambela awa na mutu abimisaka magodo na libulu akomi kosambela kuna akonjuge effort akomi mutu ya idps lukuta munene bino na idps boyoka kombo ya Ken Pierrot parce que mutu nanu oyo azali marraine na ye kuyakuya munene bino bozosala baje omoni baje oyo bino bobandaki kosala wana esili Ken Pierrot yeba yango bazokanga yo biso bakombatant tozoporte yo plainte oyebisa biso mutu azali nsima na yo na ndenge ya solo parce que grand-père wana nga nakomona ye boni ozwi baagent na yo ya hôpital
Aussi bato na yo ya ONG na mama bapangusaka ndako omemi bango la ministère ya budget parce que ozali secrétaire général ya budget ozali kointimide bato bacollègue na yo nyonso administration mobimba boyokanaka na bango te mpo na nini ose créer bapire petit olobi yo ozali tout puissant parce que okanga photo na CG Kabuya omoni ndenge osana tozobimisa yo na mpwa CG fongola misi bato ebele oyo ozomona bakoyela yo akite moke boye akei abooste asali capture atindeli yo oyo azosoutenir yo bato wana bazosala bamatch ya moko terrible toloba te omoni Kempiero na yo na Minata bozwi mama na problème bazokanga dino viva bino bokomi kolia mbongo ya bacombattant olobi yo ozali donc na présidence eza nde yo ya wapi yo oyebi depesi yo oyebi idepesi olobi mama ayokelaka yo ozosalir mama okomi kokende na garde républicaine yo Aminata tina budget na qualité nini epe bato babunda te bana fier bana lolendo sikoyo awa mokili mobimba na bato oyo otrafika bato oyo yo okosa tozobimisa yo na mpwa bakonzi nyonso baministre nyonso oyo bokolanda biso soki Aminata akosaka bino ke ye azali femme forte la présidence de la République lukuta munene omoni malgache moko autaki kokufa ye ayebi lisolo wana siko wana eza baprise le bakobimisa mutu baya otunga de repanche fiatoton nde tokobimisa vraie cause ya malgache wana akufeli nini musala bino bosalaka yango wana ya koluka aza na club na ye ya bamechola oyebi bamechola basi ya pembe na basi ya bato musala na ye sikoyo soki alingi azwa yo bien atieli yo nanu kama wana atindeli yo ye po akontrole yo pena bien systeme ya Paul Kagame te systeme oyo mwasi wana aye nango na budget aye nango awawa na ministère ya finance omoni ndenge babebiseli Kazadi mosala Kazadi olo bolamba bolia moni ndenge bobengisi bato wana lelo baya batake moto azosala mosala na ye kitoko Jila Lingetu babetala Jila Lingetu bakolo makasi Kazadi olo ozoluka o bapesa yo ata ministère ya sport okozwa eloko likolo Kazadi ndenge ozaona ata ministère ya tourisme okozwa te olo idepesa viva lelo lambalia toyoki ozobenga bato baya kuna depuis kala yo olukaki bacombattant boni soki bino boyebi bamillion omoni keindi oye oluka combattant omoni baje wana awa na éveil patriotique baje wana ekoleka soki oza moyibi tokobenga yo moyibi soki ozosala mosala malamu tokobetela yo maboko boete idepesa viva alors Kempiero mosala na ye soki match ezali okomona koti na stade accompagné na grand pe wana ya mwasi oyo amibengaka communicatrice akofofile kaka na tribunal kuna ya VIP akangi photo
akendaka kointimide bato na ministère ya budget bashe wana abue bien kombata tokosenga bino bokende te soki tosilisi awa esengeli totanga mama na communiqué oyo tokoalerte présidence de la république tokoalerte bainstance nyonso juridique batala dossier ya Kentero na mutu azali kotinda ye parce que biso tokopermettre te mutu moko boye atombe soki du ciel auta soki wapi parce que akangi photo na CG Kabuya parce que akangi photo na Fachi akomi komibenga homme fort akomi komibenga le tout puissant tokopermettre biloko wana tokoki sikoyo na actualité politique tombola loboko kanga ba chers combattants politique ekomi elengi ti tokoloba na bino awa barécupéraka rubaya te basali nini mokolo ya lobi kape ezalaki vers Bunagana mpuma ebetami une grande partie ya Bunagana barécupéraka te basali nini mbala moko Kagame abimisi bamilitaire na ye bamarin ya Rwanda baye na ngambu na bango na Lac Kivu ler babimi oyo ya biso sikoyo babimi ebele nakoyebisa bino ke mbuma ebetami quelque bavillage na basite ya Kigali kuna yalaki touché Kagame alelaka ata salini nde bomoni atindi président oyo ya minboy ya Kenya kende États-Unis kuna bapesa yo bamilitaire alors kuna pe balobi batindi déjà bamilitaire ebele bakokufa nde moyen batinda lisusu bamilitaire ezali alors ke bato bazali kobundela Congo eza bamercenaire te eza bacongolais 100% bawazale yango omoni jour wana eza kilobi secrétaire d'état américain abengi Fachi oteno bomana numoto oyoka na Fachi alobi na étape oyo makambo ya koyokana ezali esengeli kaka tosila na UDPS viva parce que accord ya Rwanda wana oyo ezalaki accord de paix Fachi alongwaka ata salini